Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai masolo na député lelo toza samedi toza déjà les 30 bandeko nanga sans aiz aussi là il y a mois de mai les 30 mai 2020 kala mingi te toko kota na juin masolo na député lobby évêque Pascal Mukuna zalaki asambaki na kati ya prison ezalaki kuna na Kalamu. Oui, TGI Kalamu, nde bisika bakendaki kosambisa ye, bavoka na ye balobi que moyen ezate ya kosamba lelo. Parce que na tokoti ba pièce angote, tokota ba pièce, c'est comme ça que évêque Pascal Mukuna akoya kosamba lisusu na le 5 juin. Mais kuna toyoki que basengaki huis clos contrairement à ba procès mususu où ils a public et télévisé. Kuna toyoki ke basengaki huis clos, je ne sais pas les raisons. Masolo na député. Lobby d'audience, il y a 100 jours, ndenge na yebisa kabino et komikaka. Ceux qui bibembete, ezaba procès. Ceux qui ebembete, ezaba procès, nde na système wana to kobika na Congo mikolo. Dossier 100 jours. D'un côté, Vital Kamerhe, Jamal na Muhima bako comparaître auto bengi les procès des orgueillés parce que kuna blague était hein. De l'autre côté DGA OVD Benjamin Wenga Bamaros Oya Foner na Makabuza Oya Sokok Bango Pelobi et Bandaki déjà pour na comparaître. Kuna batangi batu ma Thomas Louaka azali invité les 5 na audience ya les 5 akoka kopesa comme un renseignant parce que yende azalaki ministre ya ITPR akoka kopesa makambu ndenge zalaki pona ko éclairer lanterne mais toyoka ki bande komoko kuna na Sud Kivu na Bukavu bako sala déclaration que soko kende izalaki ko sala musala awa na tomona société ya malamu boete mais papa atako sala musala malamu eza bien. Mais yo ko gérer mbongo à l'état ndengo lingite. Place peut-être ya kokota $10,000. Yo ko tisango 100,000. Biloko ebomambo kana biso yango wana. Le moment de la transparence est yé. Ton dimaka peba makambu misusu bien que ça fait mal. Ce qui bakanginde kona yo ça fait mal. Toyebi yango. Mais il faut bande kona biso va se corrigeaka. Yango na lobi na bino bande konanga tozana ngonga ya réparer image ya biso ba congolais na makambutu justice na biso kende ndenge zo kende wana mais ekotande na manipulation politique te na ba règlement de compte parce que c'est la justice qui élève une nation tokolo bana biso to adopta qui proposition de loi Lokondo sur lutte contre la corruption. Mais ce qui l'appareil judiciaire est à ma capacité et aussi la té. Ba détournement de fonds, ba passation de marché. Ezo sale manenge longo banité, pambate batu bazande ngozo mona bango wana se comporte en tout puissant, muto ayibi mbongo bino, ba kolombongo bo commissaire grand prêtre. Ezalo kola muto akoti na ndako. Ayibi yo biloko na yo après obani koloba wana za grand prêtre hein? Nde belé bo komona na kati ba politicien. On doit respecter les biens de l'État parce que za biloko ya biso nyoso tout. Yo si mona mboka nini tozalaka na classe moyenne te. Ezakaka ba o bazo yiba bazali kolokoleka. Ba o ba bola bazana sekoleka. Chaque jour tozana ba problème. Pona nini na ebisi bande konanga na lobi to bongisa image. To bongisa image parce que ce qui totaleli l'état oyo problème bande kona biso ba kosila to kosila ce qui totaleli kaka ba oyo ba excellence ba vandika ba depuis banomaki bango ba excellence ba vandi na bango on doit commencer ya ko jouer ba rôle ya ba ministère mususu. Nous sommes obligés, je suis content bande konanga, je vais vous donner un témoignage. Un major na Congo na kotanga kombo na yeta parce que alobaki kotanga kombo na ngate major na Congo
pona lobaki na bino ke mbaya wa mwadi mwena ditwa kuna na intérieur utukenge tuke ban mo ningo udu fumo di tu wichile ku chuchi di munguna bu bujim mbabo mo ngo tu disajite d'abord te ngaye moi be d'abord no bimana bi faut que le système moi bimana ama oto wani ni gele ni système moi bimana ko mo metre demi nenu ngaye no we wambile ko babidi basoto na batanga ibadi bi bendi bi entre tamba mtu mo ka twende ko kamene kashi ne ka bwana bwa bini bito na shikonso yiko simona cha tutu libele mungu ne shima moto yo mtu mo ka luko na shika memwa yo ku isi ku kupa le ku swito mya mu shangi mo nangu hangi mu mo kwezi ni franga kwa bintu mo we mu yiko mu mo ku nzambi ne mo be jamu kashi ne luko ambi 3000 francs mungu deja video yo tu biyezo ni makotama tutonda anza ka tutu yusu kashi mi ça fait déjà 3 millions 3 millions même souvent me fuku ya sima nguteka ni mwa mu moni chingari nana tu twesta woro chibo cha zubiti tu bantu ubu deja bantu badana ba bintu abidan bi situ sto bo jeni walo tu tu bigal ninzo ko abi sinto vai go election ubu bide bantu badana woto bantu badana zeli kadi même gal dibe ninzo ko shi senga tu musoko mu desa ayi ko so ngona bide tu itaba tu bago nzubu bantu gal bendu af kadi dibe di kumban non bo so mo ben ndo bisanji non mvuna shi on a le Italie, maintenant on est là. On dit tout bantu of 600. Chou, quand ils installent déjà malin vous vendez 154. Regarde vous qui oui déjà vous verrez chika. Quand on chaka nous vendre, regarde vous mujmai. Mujmai c'est déjà. Il est tout cas tu endo bangam. Ni bigali bimbai. Na mtu dianga chitu kayetu kunema wa mubili wetu. Tujilami na mubili wetu. Tulumwa. Kiatu tuwezwa hata tukwesha. Kimbi amwana kupiga tibia Yesu Mungu bata kwa Mungu aruye kwa kana wa sabangi wako ndio ya lubambe tai kwa mshoku ya leo kwa ndefu ya kufila kama mtu nalobaki na bino $100 moko eutaki ariwara, $50 moko eutaka Katako je crois, soki chumbe Katako je pense. Eza pona nini mutu wana aza na mboka c'est parce que aza na ngwe bele yo yebi $50 na mboka okosa provision soki a 2 mois provision biloko na ndako $50 soki 2 mois mais mutu azwi alobite oyo esunga yango bokomona tokolongwa na image oyo yake bakongole bazaka mutema mabe bakongole te totala pe même groupe WhatsApp oyo to créer bande kona ngai eza ya bakongole ya mutema malamu et qui presse pas l'exemple toko banda ko contrôler tout ce que quelqu'un publie là-bas et biso ba groupe na biso ezaka pona batu ya ba discours hein non ezaka pona batu ya ba discours hein eza pona batu ya ba action ozana mwa muke pesa bande kona yo sunga bande kona yo toze la campagne batu bazolo bake non eza campagne nini tozana groupe ya ndengo wana soki likamwe mona tosala ndenge nini tokosangisa muke voilà batu tozana bango posa les gens qui n'attendent pas les gens qui aiment agir et agir maintenant et non que vivre na ba rêve ko bana ko sala ba projet voilà j'ai promis ceci non on doit agir et agir maintenant et on doit prêcher par l'exemple même na église ango bateka mutu nini alobi oyo akopesa ata moko kopo ya mai apesinga totala kape makambo wana bakundaka mutu na mbongo ta c'est pas pour rien yesho moni na mboka nini botala image wana là je remettais 100 bancs na école wana bozomo tangu nakopesa 100 bancs wana nazo pesa ngo pamba ta eza musala depuis tete c'est parce que bana na kisasa bana bazo vanda tala bisika bana bazaji ko vanda ata binomoko on était obligé de faire ça et depuis que nous avons commencé na concours na bino
Tala action tosali. Je peux vous dire que le lot tozana plus de 27 actions. Tosi tosali depuis Covid et bandaki. Kopesa loso ndenge boko mona. Kopesa mafuta. Kopesa maputa. Kopesa mwambongo muke. Kosungana wi ba gel topesa tozaba to liboso ndenge na lobaka. Kokunda bibembe. Na nyonso tu wana toko sala bandeko nanga. Na effort na bino. Les personnes vivant avec handicap. Les personnes avec handicap certainement. Bazui-moi sourire. Batu bazala ki soki baena porte wana babandi ko beta ba porte batu ba forcer kokota. Grâce ya effort na bino. Papa lelo na sepeli. Na ndenge toye komona na yo lelo to lukaka yo. Kasi tozwa katate. Toyebika ya ndenge babengana kabiso belikate. Soki toye pa na yo bakobengana biso na porte na yo. Na sepeli na ndenge tokoti na kimia pe tovandi pe tosololi na yo papa susi ezali bapesi biso ministère kasi bapesi biso budget ministère na biso eza ata na eloko moko te tozokufela tozobela kasi moto akosunga biso aza te yango nde tolobaki tokende pa molobeli na biso mpona nini biso tozomona pasi boye bana da biso tala ndenge tozotambolaka na bana bana soki ezalaka klase ke eza yo ofele te me bana bazotanga te kasi moto oyo azolongola biso na pati président Ikambo na bamama oyo baza na makasi ya kotangisa bana na mike totambolaka mwana soka akomi na université tala kaka mbongo yebele nani akosiporte azozwela biso bana ya mibale nga na beni station na butu 22h station ti na 22 esika ya kokende izate na kumosumba na bilamba kosumbela na bilamba mwana aye kokanisa te aye komema ngai na centre ya funa epa mamoseka bake kotraite ngai nde lelo namonani na yo me nasi nakufaki papa kasi leta biso tosala bango nini tosala leta nini yo molobeli na biso kokota na ministère ke tokende pa bakonzi tomonana na bango tozokoka ndenge ya komata te tozosuka ka nase sikoyo eza leta yango ya nini ya biso lia ya bino moko bato ya kundeli bino na mbula to voter yaka na fongola bongo to voter bino na mbula bosala eloko te botielaka biso basoda bakalaka biso na porte mais tala molobeli na biso tala molobeli na biso na komi ya fier na nzela tala ndenge na fier mbwa wana pembeni ozali kobandaka na eloko asalite oyo tala nga lupapata yo oyebake toza abandone biso bendikape na babeki boye tala babeki tala totambola boye toza abandone bakipaka biso te toza na valeur te tala babeki ndenge ya Didier ministre ata mokolo moko te oyo aya mpe kolisita ata biso na centre ata mokolo moko te ebele baleki ya kozwa
Alors, merci papa nzamba pambola oui, on a nini tala papa elezera kanisila biso alingaki alukelo makambo alakela Ozalina mapamboli na yo Ozalina bilake Olobela ndika penza mbaponi yo Salela ye Alleluia salela ye Olobela babola nzamba poni yo Salela ye Alleluia salela ye Osotoke liboso Ozalina mapamboli na yo Ozogisima Ozalina bilake dimate Yamungele Kolobela babola papa Nzamba moni yo na oyo sali papa Nzamba moni yo Alors, la bandi tolobaki eza era discours te. Bokoza na mwa ndambo mbongo oyo OK ekoka ko faciliter bino kozonga. Ça va? Merci papa. Bonne journée. Merci. Ndamba songi lobi tokozala wana na 10h. Ah, tozoyana onje wana je pense. Ba komemela pe bino mwa bino kwa kolia. Merci. Papa nzamba mona yo pambola papa koza ebele na mboka oyo tokota bino me kaka mutu moko nde akanisi bendikape alimete na première ifuna na nsima paster walesa mutu moko depute moko kaka nde akanisi biso molobeli ya babola aliaka na babola Un major na Congo, $200. Apesi lobi. Ndeko Eliezer, sunga bandeko na biso. Mais yo zakuna ka koluka ba raison. Non voilà. Ozoluka logique, eza échappatoire. C'est comme ça que ça s'appelle. Échappatoire. Échappatoire. Tokotika la kaka tozo bundela mboka. Makamba mboka wana tokozala tozo bela. Ainsi de suite. Mboka wana ezobeli sa te. Tobosa na ba oyo parce que kotalela mutu mukolo loko bayebaka ye. Tobosa na ba oyo ke soki bango bazosala te biso pe totika kosala. Yango na lobaki na bino ke ndeko nanga pona osunga ndeko na yo ozana obligation te ya koleka par une association. Tika ko pesa nga ba logique lokuta wana. Considérez que tous ces gens-là baza ndeko na yo. Yango moni ngai na ndenge na fonctionnaka jamais koyoka nga nazotuna mutu oza mutu ekoloni parmi les personnes avec handicap kaka mama wana na yoki kaza mutu akananga parce que moko alobi ki abuti kananga. Je ne pose jamais cette question. Pourquoi na kotuna ngo pona nini?
Pona to sungana il faut to yeba kaka bikolo oyo ekolo jamais. Maman oyo mususu na yeba que yemo kwa lobi awuti kimpesi. Na ko soupçonner que azane Congo. Mais ce n'est pas ça le problème. Tous les Congolais, défendre le Congo, je le répète, ce n'est pas défendre la carte. Ba vendeur ya ba illusion, ba liniko sala bango, ba la mukakaka. Bon, voilà, on a tué à Beni. Mais on a tué à Beni, d'accord. Mais yozo sala nini pona bandeko na yango wana bazana Beni. Ozo sala nini. Yo musala na yoka kwa annoncer biso. Donc, le fait que yo zali kwa annoncer biso etaliote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que yo zaya bisote. C'est ce que ça veut dire. Kakotala mbo, bango wana bazo kata kuna. Mais kuna bazo kata, yozo sala nini? Yo mwana mboka, ozo sala nini? Bande konanga, ça nous fait quand même mal. Ce qui bomoni na salela kibino analyse. Ya lobby, na lobby que je ne comprends pas. Liwa est frappé bande kona yo. Ce sont tes frères, tes sœurs qui sont en train de mourir. Quel que soit ici Bazali. Quel que soit ici Bazali. Bakoza la bazo éliminer bangona ba empoisonnement. Bakoza la. Et cause la paix Covid, to boité. Mais yo zali ko sepela. Et là où je n'ai pas compris, ezabatu oyo to bunana bango bitumba ya imperium, bato oyo to défenda que non Bemba yende mtu aganya, les loba komi que non voilà, le mal est à tricherie. La logique, totanga ka logique pour qu'on réfléchir normalement. De comment quoi lobby que autant lobby que bazaba kabiliste wane za bien te na lobby za syllogisme. Il faut to landela yango. Muto lobby que batu bazo kufa na présidence to makambo zo salema parce que Félix a triché à l'élection. C'est ça la logique. Makambo bazo loba yango wan. OK. To loba ke batu bakufa kite na 2006 parce que Kabila a gagné ka élection normalement. Batu bakufa kate na 2011 parce que Kabila a gagné ka élection normalement. Le Kola Félix a triché. Donc, batu bazo kufa parce qu'il y a eu tricherie. Est-ce qu'on comprend? Et on va rester bande konanga na batu ya lolenge wan. Et vous passez votre temps à suivre batu à modèle wan. Depuis qu'ils ont commencé, lokuta, les alarmistes, oui, il y a des déplacements, il y a l'insécurité à l'Est. Qu'est-ce qu'on fait d'abord pour na kobengana monguna? Totikali wana comme des juges de touche. Moussala codivisé ba Congolais. Ce qui a moni esimbite, à côté de considération tribalo-ethnique. Yangona kolo babande konanga. Le temps est venu. Yabiso ko corriger l'image ya batu. Omoninga na zaka mutu ya ba logique moko boy. Tala même na bikolo ango wana batu bazongelaka. Okokuta ka vya moko ya oya bunda bitumba ya 40-45. Azawana tilelo. Soki mwana muke alingi na ekolo wana alinga tombo mwa muke egogo. Akolo kaye. Kaka ya tikali le tout puissant. Non. Jamais. Quand est-ce qu'on va renouveler la classe politique? Ce qui boza distrait bande konanga. Moi je dis une chose. Ndenge to alia. Omoni na ekolo na yo, na tribu na yo. Omoni na quartier na yo. Jeune moko azo matana moto. Pesa biso numéro, to enregistrer, to banda ko échanger ba idée. Ce qui omoni mutu abanga ka moninga azo tombwama. C'est ka yebi ba limite na ye. On doit faire ça sur toute l'étendue de la République. Il ne faut pas que la communauté et dépendre na kombo moko boye et puis kombo wana soki otali et ça la kapé le côté. Bambula na bambula mi komisa ba incontournable. Soki ba monika ka jeune alinga mata ba kolo kaye comme na mutu asali même accident. Voilà, c'est quoi cette histoire là? Na lobaki na bino que to komi na moment il y a que le valeur puisse encercler la médiocrité, quelle que soit forme nango. Sungane konayo. Parce que ceux qui ont la capacité à kosunga, attends moi mukeke osombeli mutu, na lobite ke kaka monsieur Tambwe non, batu baza ebele. Ozana bandeko. Ozana belle famille na yo, ozana ba master na yo, okoti kotinda na nzela olingi. Pourvu que osunga watika la kaka donner des leçons depuis vanda ki wana yo vimba kana yo kaka. Kake omoni place wana. Omoni place les alarmistes comme ça, les agitateurs.
les agitateurs. On doit prêcher par l'exemple. Oui, nous sommes d'accord. Yocho Salinini. Moutsoki aza capable te ya kosunga mutu pendant qu'il a $100. A kozalaka capable te tango akozwa 1 million. Et ceux qui vont passer possibilité à gérer biloko à l'État, à copier beaucoup mona. Parce que c'est un égoïste. Alingi tout. Au moins, à un certain âge, moi, azalaka na tendance, il y a s'approprier le tout. Nyonso, vers lui. Vous avez nyonso azobenda, nyonso yaye. Nyonso yaye. Et zana batu, tata mukolo tibo balingi bakufa. Donc, il a changé, azana nuna âge wana, donc atikala wana. Atikala wana, nyonso yaye, ye alingi kaka, ye azala. Ça coûte quoi, biloko ezo pola? Bakunda kamutuna eloko te. Oza même na muke, ozo vanda, yonde omelaka. Omeli ba whisky, omeli ba boye, olie otondi yo wana, ale, yo wana ozo vimba. Olinyo lata ba biloko moko, ya troche, ba weston, ba parfait ya cher, mais okoti kosunga te mutu, ne fiske na sac ya loso. Sac ya loso. Ne fiske na chaise roulante. Ne fiske na beki. Et après on va dire que, on prie, oh tozo bundela mboka, oh tozo sambele. Longwa vanda na yo égoïste. Vanda na yo. Vanda na yo. Likamu mususu bande konanga, ezama kambu ya pénalité na douane. Tangu Covid et bandi, batutu bazalaki bloqué. Mais ba conteneur wana o ezalaki na nzela ekoya. Eye komi na port batu baza bloqué na confinement pour la pandémie. Mais j'apprends que kuna na douane ba ko futisa ba pénalité. Bande konanga boye bisanga pénalité wana. Même oyo Faustin oyo bakangaki que c'est le premier malade ya Covid. Faustin Fitika. Pour le moment benga kinga lobby kazana matadi bloqué ameti ko sololana bango balingité. Il faut ko futa ba pénalité. Même mutu akanga maki kazana Covid. Eza pandémie batutu bayebi. Bamboka mususu bazo futa kutu ba manka gagner. Batu bavandi bakotindela bango mbongo. Mais l'état na biso botala degré kindoki. Degré kindoki. Ce sont nos frères congolais qui font ça. Oyebite ke malade ezalaki tango zo finande kona yo wana afuta ba pénalité wana afuta parce que yo zana lokoso ya mbongo mais mikolo nyonso bozaka ke mboke zana mbongo te tala douane cher place nyonso mboke zana mbongo te pour servir les Congolais mais mboke zana mbongo pona bino toyoka kangoka pona koiba. Et vous voulez que ngai tambwe na betela bino maboko na ko beta jamais, je n'applaudirai jamais ça. Je n'applaudirai alors jamais. Je vais me pencher sur la question. Toye bananu ba service ango ba kosenga ba pénalité za ba service nini. Je vais utiliser double qualité nanga. Nakobana kolobaka ne na zoloba aw. Et puis nakosala une action bien que nos actions au parlement ceux qui ont initié bazo bloqué, je ne sais pas pourquoi. Nalobaki na bino likambu ya désengorgement ya ba prison. Jusqu'à aujourd'hui, le Parlement ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une question orale avec des balles bloquées. Oye koya sima, ceux qui ont tala bilonginga na éviter. Oye koya sima leleki. Oh, wana is a priorité. Priorité à nini? Parce que oh bakangi Jean-Jacques Mamba. OK, bakangi Jean-Jacques Mamba, c'est mon collègue député. Je l'ai défendu, j'étais là tous les jours. Mais oye tali à ba congolais mobi et nyonso. Donc kozala makambu. Ce qui est tali un groupe d'individus wana to weli simbango, ce n'est pas ça. Eza yangote. On va libérer qui? Quels sont les critères? To éviter parlement et éviter. Mais vice-premier ministre en charge de la justice azo libéra kabatu. Azo libéra kanaibatu. Mais la représentation nationale est au courant. Quelque part là, ça me fait mal. Ils ont salanga mabe. Ce qui, c'est la démarche de M. Tambo qui vous a gêné. Mais posez quand même des questions sur ça. Likambo pénalité na badouane, bande konanga na lobby, toko sala tout pour que koka koyeban.
Lobby va passer une information sur le dossier à Moba. Balobi de Eliezer, il faut y avoir une chose. Moba wana okoyoka. Et loko, que il y a les Chinois. Bazwa qui contrat pour na Babois Rouge. Na minéré o ya Kakulo. Siko bazangi ni yakosala, ils sont passés par la Zambie. Nde makambwa nous omona lokola agression ainsi de suite, ils sont conscients. Mais bakoluka ndenge nini akobimisa Babois Rouge wana na kozwa quelques minéraux et bima. Mais ndenge tokolo baboy tension et mati na Moba na bandeko ya Mwanza. Oyo bazali côté le melayango na Mpweto c'est la même chose. Ke kosimba te makambo yango wana. Bandeko nanga. Soki biso ba Congolais toza bomoko. To simbani. Vous allez voir ce qui va arriver. On est plus fort. Na bomoko. Mais les prédicateurs de la division, surtout eux, basalela ba réseaux sociaux. Balamukaka na tongo babandi. Et kuna ozotala ya malonga ezate. Ezate. Quand il y a un problème sérieux, bango babeti bino diversion. Quand il y a un problème sérieux, tant que tu comme il s'interroger, bien que le porte-parole du chef de l'État a dit que makam empoisonnement ezate tout et tout. Bon, wan etali bango, wan etali ngate. Tant que ozomona tozaba africain, tant que tozomona liwa e koti na degré wana, il faut batu ba mitu na question. Tant que ebimiali babeti bino. Al before nde mutu azali ko empoisonner batu. Mais before être exposé au même titre que les autres qui sont en train de mourir. Ce sont les proches de Félix, non? Et before, il est proche de qui? C'est la diversion, tout ça. Et tant que j'ai dit merci. À cause de la publicité autour de moi, ma machine à coudre. Et moi, ballon ya bilamba wana to fongole en côté. Et moi, carton oh mama tinda qui te fongola qui te moni ba moi bilamba. Et ça va aider les autres. Mais bandeko bakoye bandenge ni na cause azana biloko ebele bazana biloko mama moko abenga kinga que azana machine moko coudre awa na Kinshasa ya azana poto na ko kende kozo. Na limité. C'est parce que nous communiquons. Yozo peki sabisote. Azasala nengeni. Oyebi pourquoi tu cherches à nous étouffer? Pona nini kolobananga ezali ko gêner yo. Pona nini ko soyo. Parce qu'oyebi na banzela ozali, tu sens que nous sommes en train de coincer. Je dis les valeurs doivent encercler la médiocrité. Et puis mukolo moko akolela. Trop c'est trop. Distraction tiwapi. Ba Congolais ba yebani kana barando, ba polémique c'est quoi cette histoire là? Na kolongola bilamba c'est ça. Et c'est ça. Je le dis toujours. Tout donneur de leçons qui ne presse pas par l'exemple, Azam Moutoua Lokuta. Il faut boyer bango. Azam Moutoua Lokuta. Tela nenge balinga ba créer ba polémique. Oh, boyo kanakate na Israël mutombo. Christian Bosembe. Christian Bosembe le kinanga Israël tango asali conférence de presse na ye. Nani akoki ko beta tolo na mboko yo ayebi to solo langote. To solo lango ndeko Basile aza ko présenter yango. Tango mususu soka azali te ndeko Eliezer aza ko présenter. Nani ayebi to komi wapi te lelo komi chaîne à télévision. Nani ako boya musala Eliezer asali na mboko yo. Nani ako boya no. Nani ako boya musala Serge Kabongo asali kiosque. Nani ako boya no. Nani ako boya musala ya Christian Lusakweno Top Congo. Nani ako boya. Boyo qui est malin parce qu'il y a des choses que moi je ne comprends pas. Reconnaître mérite en de konayo ça t'écoute quoi. Yangona lobi na bino na Kinshasa zana batu bako sala musala te musala na bango ko somba ba sondage. Il faut somba, il faut négocier sondage. Mokolo sondage azomona crédibilité ya eloko na yango te. Bon, yemoko azokani tango ezobima. Le vrai sondage nazo tali sabino, je reviens sur les images de ma descente na résidence, il y a juge Raphaël.
Oui, bande ko balandi à Tokomi à télévision, Kakanenge Tolobaka, la seule chaîne à temps réel, la seule chaîne qui vous donne l'information en temps réel, et Tikalaka toujours Tokomi api. Comme Fofana et Pengalobaka Boke Senabisona Bango ezaka que biso tozalaka originalité. Tokitaka penza na musisa pour na sabino information comme il se doit. Awa tozana bandal, c'est une question que tout le monde pouvait se poser. Car on a besoin d'observer, to commu api to sali descendre na terrain pour na repé sabino information fidèlement, pambate eza signé eza contrat pardon to signer na bino de façon que boza la ka informer. Toza awa et pas il y a de fin, toloba déjà de fin, juge Oyo azala ki abandaki ko assurer makambo ya mwana mboka Vital Kamerhe. Après quelques jours, il s'est posé quand même likambo oya pasi pema wana mitema kotala que juge autaki kowa to yebite. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette mort Oyeke Penza Eye sans que Batoba yeba, sans que Batoba s'entendre nango toza et pas inaye et pas ya mwana mboka Raphaël ou azali bongo juge président ya cour ya Gombe Oyo azalaki bongo, je répète bien, ko assurer makambo ya mwana mboka Vital Kamerhe na programme d'urgence ya 100 jours. Sans plus tarder car na boyebi avec Die Makese la tokome kempe otamu sa caméra na biso tokomi api télévision pona ko sombi kinyamakanisi ba imboka ba éclairer bino nini ekoleka awa pe nini penza ezali penza na motuya mbote mwana mboka. Mbote ndeko. Mwana mboka yebisa biso awa toza na bandal, tu peux nous expliquer vraiment brièvement nini ekoleka awa pambate tokomi api kiti na terrain. Bon awa toye na likambo eko we la biso nyonso pas seulement biso nyonso banda mais RDC mobimba parce que c'est un procès oyo Congo mobimba baza kotalela le monde entier voire même le monde entier par rapport à lutte oyo mokonzi ya mboka alobi keno aye combattre la corruption détournement bon avec maintenir l'état des droits. Juge azaki na procès ya ndeko Kamerhe na Jamal na moninga mususu wa Muhima. Le 25 azaki na procès en bonne forme. Azaki malamu. Lobby pe akendaki musala azongaki. La grande surprise ce matin, bazo ko apprendre à biso que muto akufi muto tozaki a eti na butu. Il était là jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h il était en bonne forme. La grande surprise bazo ko yebisa biso na tongo. C'était la journée d'hier azalaki en bonne forme. Azalaki en bonne forme. Azalaki bien akendaki pe musala azongi. Mais na tongo ya lelo tozako apprendre que président juge akufi. Ça nous a fait beaucoup réfléchir par rapport à ma propos était bimaka na mukolo ya Zela. Oui. Yo za mwana quartier. Oui, na mwana quartier. Bon, na kota la liwa ya juge. Lecture nini oko sala par rapport ya liwa oye ya mbalakata. Bon, pour na biso toza ko senga d'abord wana ko senga vraiment avant bakunda président juge, biso tozo senga vraiment basa autopsie pour ba yebisa biso réellement nini ebomi juge. C'est ça notre d'abord demande, notre souhait d'abord. Et c'est la raison pour laquelle nazo ko na ça appelle na ba avocat non servi démocratique du Congo pas s'impliquer dans les cambo. Ce sont eux qui sont attaqués. Matondi mingi mwana mboka to. Merci ndeko. Mbote na yo mama. Mbote papa. Mama ofana rape nzinga nzinga wa. Nzinga za vraiment voisin. Oza voisine ya OK. Kofanda na bino na juge betela na biso mo muketo banana na mwa musisa lisolo. Kofanda na juge azalaka muto maladi to azalaka na malamu. Bon. Qu'est-ce que tu peux expliquer na baimboka bayeba d'abord ce qui s'est passé juste? Et là au cas et kamusinga parce que ngalobi na mona ki na 18h na vandi na porte yé pas kiti ba soda ba encadré à côté na lopango. Après ba yebo bisango asaki crise na 23h. Ba yebo na msanga na 6h au akufi. Donc on a la mona ki yango na lobby. Lecture nayo par rapport ya liwa ya juge oyo kutu to yebi yomoko yebi to ko rappeler na ba téléspectateur te musala ko sala pour l'intérêt à peuple congolais. Lecture nayo na liwa naye ekoki ozalani. En tout cas pour na liwa ni wana na yebiti. Ngana lobi o na monaki. On a monaki mais ça musane bien to regretter kaka. To ana ba regret makas. Ndenge to perdre ye regret. Nini okosenga na ba imboka par rapport ya makambo ekoloba ma départ et d'autres na ba réseaux sociaux yo en tant que maman mobokoli nini okosenga na ba imboka en général pe ba konzi mboka ba kolanda yo
na kolobaka na baimboka toza calme toyebi te nini eleki to comprendre te onga na olobaka yango wana. Merci beaucoup. Nga nazotuna mutu abengaki ye wana ya zwi jipa abimi akei kozonga na beli balandela mutu wana akufi na poison papa akufi mama libumu evimbi ayindi azoyoka étouffement abanda kozwa deya bataki na telefone poison euti pa kamere poison euti pa kamere abaki akopelisa moto na ndaku no apelisi mpe yango akokisi mission na ye abomi batonye mukende aboye bonti nyonso tutotala tiko ope boloba su coronavirus na bino bato ba coronavirus toyeba bandaku na bino te o coronavirus yango poison o caméra sali est-ce que caméra za un souci na biso ba congolais na comportement boye caméra zo ba na 2023 za la président ako diriger banani na comportement boye ya lobi za la président ya banani tozana na bampiaka na biso tofandi tokeba misala te ba makambo mususu ebima papa Zambe ngai na loba chef de l'état nazoloba fungola misu papa ki passer le kate Fachi oza congolais oza kinois boni ba osiliselo batu Fachi oza wapi Fachi ozo fanda ozotala na misu batu nyonso basili yo mbote ndeko journaliste Boni malamu makasi tomoni yo awa na terrain sango eza nini lecture nini okosala par rapport ya drame toye kokuta awa na tongo non ngala na combattant résistant bato bayebi ya MLP ya mouvement Lumumbi c'est progressiste bato babunda rapona ba anti-valeur toyoki ke monsieur Jijo abayi na dossier ya Kamere akufi nazama émotionné comment monsieur le juge akufa dossier comment est déjà pembeni biso nde toza to zelande verdict mbala moko to ba vérité donc yango to ko ba to na famille na famille biso vraiment toza désolé vraiment na regretter à trop na comportement c'est que tant Congo to ya aussi là parce que le to mona tana kata chef de l'état kuna to mona ba ko kufa ba finalement monde à poison banane ba yela biso poison to yebi biso moko banane ba yela biso poison to yebi bango pour na l'époque wana Mobutu poison za l'acte kalelo ba poser comme partout par-ci par-là mais tel juge nenga ki atiki libotane atiki famille na a bénéficier nini ya ko sala musala na ye o senga ki asala asamboli sembo o comprendre na mboka na biso balingi justice te na mboka na biso balingi ka kimoyibi donc mutu soka yibi alingi ba justifier ete eza malamu te atiki lelo yo bobomi par exemple la kufi bon ngala lobi na estimer selon ba analyse nanga on comprend selon famille ngeloba donc ba ko lela biso to ko yoka muso ko yoka kende ko na biso akufi pona makambo yo boye et c'est ce passe il fallait nanu to zela na verdict bima jugement na bi ata yo mronde ko nanga na ngongo yo to ko kanisa nini to ko loba nini on comprend nango to ko zela autopsie wana et salama ya solo ya vrai pona nga na lingi l'État congolais va en charge tout le médecin en étranger va y avoir l'autopsie to boy corruption pour que on a corruption bi ndenge msusu ba sa l'autopsie pour te ba vérité ce qui ali ndenge ya nzambe ko sala malamu mais ce que ça ndenge mokili to ko boma nao na samboko Ok, s'il vous plaît. Oh là là. Maman, caméra na moko déjà ils au téléphone. Bien, ok. Moi Namboka, honorable Eliezer, Tomoni Awa comme toujours, na descente car nous allons la fidélité non élu nayo to ba ponami nayo message nini oko sala na population en général au bako landa na minute au pambate au sali yo moko descente comme animateur ya makambo maso mako le kanamboka na biso pesa ka information comme il se doit nini ba imboka ba retenir na bossa. Bon, d'abord il faut qu'on retenir une chose que le Congo est comme un état moko ya maladie ya koleka. Congo to komi kobanga, Congo toza l'est,
Et tout le monde a été surpris par la disparition. Il y a Jijo ya Otikokufa. Parce que l'espoir, il y a des Congolais ils allaient qui accueillir l'issue du procès. Naye awa ko se rassurer naeba est-ce que za maladie azaki maladie toi azaki maladie te ngana za munganga te na koti j'ai changé avec la famille balobi nanga que azaki koyoka maladie penzate. Certes on m'a dit qu'il ayoka ki moi fièvre le dimanche et le kinango le lundi bomona ki na procès kuna ba déclaration ezalaki moi ebele oyo bozaki koyoka. Moi je n'étais pas là. Tango azongi avandi lobi ake musala hier mardi. Procès alaki lundi avant-hier, lobi mardi ake musala. Tango ake musala azongi ba 16h azongi na ndako na ye avandi. 21h ayoki mabe. Ba calculer ba moni que ça ne va pas, nde ba memie na centre nganda. Koko makuna muke vers soki 1h 2h muto akufi. Mais qu'est-ce que j'apprends na famille ba o ba moni corps na ye? Parce qu'actuellement, Cornaye est à l'hôpital à Kankokolo. Pour qu'il y ait un cinquantenaire, qu'est-ce que j'ai dit? Cinquantenaire. Oui, un cinquantenaire, il y a place exatée, il y a morgue à Kankokolo. Et, dans minute, l'explication, les détails, ça selon l'information, toujours il y a l'autopsie. Parce que jamais tu que la famille accepte ou pas. Il faut passer l'autopsie. Ça c'est clair. Il faut passer l'autopsie. Parce que tu as aussi la carte alors, il faut passer l'autopsie. Tu as qui juge Raphaël à Koufinine. Ce que j'ai trouvé, à Tikata Mwana Mukolote, Mwana Liboso, sorti 18 ans. Oyasuka Tikibanaka Misato. Oyasuka 6 ans. Mettez-vous à la place de la famille. Est-ce que l'État congolais a supporté ou bien va kosa la chaud et puis babosani? C'est ça le problème. Balobi tango akufi muke maboko oyo komi mwindu. Makolo e komi mwindu, libumu evimbi. Faut toyeba quand même. Est-ce que ça coronavirus? Nde mutu bandiko vimbi sa batu makolo. Est-ce que ça nini? Mais ce que je sais que juge oyo azalaki président ya procès ba congolais nyonso bazaki kotiela mutema. Alors, ce qui est salemi pour intimider la justice, je demanderai à Congolais bazo kanga. Omoni liwa oyo, eza liwa ya famille, eza liwa ya biso nyonso ba Congolais. Nous devons tout faire pour que ba tirer au clair liwa ya juge oyo. Ce qui to sali angote bande konanga ba kosilisa biso moko dozo comprendre te. Alors, il est important que vous retenir le Koan. Voilà le rapport que j'ai eu ici. Donc tout le monde ndenge tokolo baboye to ebite na kokufa la minute qui suit parce que tozo comprendre lisute ngamo kolobi balobaki nanga ke ba bibliaki na groupe WhatsApp moko ke bazo monter le comment contre Ndeko Eliezer yani tout comme ndenge nazo bima bokoyo ka peke ba éliminer parce que balingi muto alobate balingi vérité bimate donc c'est un peu compliqué. C'est ce que j'ai trouvé ici, voilà. Honorable Eliezer, pour nous ça, message nini au lancer naba électeur na nyonso à travers la République tolo ba pambate eza na batu misusu ba votaka yo indirectement na ba poto partout dans le monde. Message nini au lancer pe lisusu na ba konzi mboka ainsi que ba animateur ya ba institution lokola yo na minute na koloba boye omoni awa batutu awa batu ba utebele même bande kona biso ba caméra oyo et ya ko filmer pamba te en dehors ya kozala ba journaliste bango pe baza ba congolais ozomona. Ce que moi je peux demander aux Congolais, bande konanga, mutu moko ta senga nzamba tinda ye Congolais. Mutu pe ya komonela muninga azate. Mutu pa ko silisa batu nyonso azate. Lelo soki comme les juges. To yebi baliwa chez banda kyao. To bandi ko soupçonner. Je dois vous informer une chose. Ngai na sololi na ndeko moko. Asala kana présidence. Lobi ba ke ko sala bango be examen ndenge balobaki wana. O corona ezobom. Ndeko wana lobi na ngake bakeko kuta bangona ba mercure na nzoto. Mercure okota na nzoto mutunde yeni. Donc c'est la même chose que nous apprenons ici. Lelo awa le juge Raphaël Akei et c'est quelque chose qui doit interpeller batu nyonso. To banda ko banga batu bako iba misolo à l'état parce que bako boma batu ou bien to sala ndenge nini. Oui, nous attendons que la justice et sala musala nango. Mais loko nako senga na bande konanga ba congolais place nyonso bozali.
tosenga autopsie. Dès que le résultat de l'autopsie est bimi, la biso yango na RTNC toyeba qu'est-ce qui a tué Raphaël. Comme ça que tous les Congolais basent quand même au courant. On ne doit pas rester comme ça dans le flou, toujours les alliés continuer. Merci. Il a déjà parlé. Pour fouiller information alors après avoir kokutana na famille il y a juge président oyo azalaki bongo ko gérer makambo ya mwana mboka Vital Kamerhe lecture nini okosala pe okopesa na population congolaise en général ou bakolanda na militaire. Est-ce que d'abord mutuna liboso est-ce que bakangi batu awa bolanda bato bakangi bazawa ah nambata bon bolanda eloko liboso on doit les libérer tolobina les airs kuna il faut qu'il débat libérer bango yami balé constat ya liboso exigence ya famille basengi basala autopsie pour abela quitté boyebi kazalaki na procès lundi akende kilobi na musala jusqu'à 16h akumaki na azaki na palais de la justice jusqu'à 16h azongi maladie moyen du temps à Koufi ba famille bazo exiger à toute urgence avant enterrement naé autopsie ba congolais ba s'approprier na likambo naé parce que azalaki malade té. Voilà comme ça la famille ils a mort brusque ba yebi liwa na ba comprendre lango té bazo ndima ngo té. Voilà le message à Soukangwana. Alors, honorable Franck Diongo, en tant que Molobeli à peuple, lecture n'a eu ce corps propre, sala par rapport à Liwa Oyo. Lecture ezanini, moro brusque, ezali, pour na biso nyonso, tozo suspecté que baboumi na poison. Alors, pour na ko fixer que ça poison, babengi ça vraiment les experts internationaux. Bapaya na ba congolais, comme ça tozo la vérité à likambo akufi pour nani. C'est clair. Donc, l'expertise wana na bato ya Nations Unies na ba expert ya poto na ba expert ya Congo basa l'autopsie avant bakunda ye ba congolais ba yeba que pona nini ye akufi brusque. Alors le kola bato ba lobby justice koyeba est-ce que eza poison toté mais pona ba congolais il faut autopsie ça lima pona kondi autopsie wana il faut autopsie internationale batala na ba congolais na bato libanda. Merci. Merci honorable. Bonjour.
C'est moi le commandant. Honorable. Voilà bandeko balandi ndebo keseni ya tokomi api na ba chaîne misusu. Biso tozalaka tokitaka dans terrain to pesa rapé information à l'originalité. Tokopiaka te pe tozware pas batute. Tokomi api télévision na terrain, moi na mboka honorable Eliezer Tamamposhi Charma, tolobi le chouchou ya Lukunga. Akitaki na terrain awa pona koyeba kana boyebi liwa ya juge président oyo azalaki bongo chargé ya ko juger likambo ya 100 jours ya chef de l'état auti kowa boyebaki en tout cas nakokitana ye na terrain il s'est rendu compte que bakangaki quelques groupes ya ba caméramen na ba journalistes na quelques combattants oyo baaki na terrain pona ko réclamer droit ya compatriotes na bango awaki. C'est pourquoi honorable Eliezer Tamamposhi Charma a sali descente awa na Sousiat, il y a Bandal côté à Birmanie, si c'est Birmanie, je ne sais pas. Nous sommes venus juste pour passer cette information. Alors, il est là pour libérer Banambo Kawana, aïe pour d'abord qu'est-ce qui se passe? Problème ineko salema, arrestation à Bandeko. Ezali nengenini yali arbitraire to bakangi bango penza na bosolo. Alors étant que moi Namboka, peu défenseur, il y a liberté. Aïe awa pour trouver solution. En tout cas, restez branchés dans Tokomia puis télévision. L'arsène, les sénateurs, Naliwana, comme descendants, pour nous repérer sabino information na ndenge longobani. Nayebi ke biso toko senga kaka jugement ya solo toko senga autopsie et salema pe ba kondiamboka ba na kozwa ba responsabilité na bango étant que ba défenseur ya population. Moi j'aime t'embelliser, moi personnellement, moi j'aime les partis descendent. C'est de pitié. Massa, attention à Bissonyasu. Papa, téléphone.
Papa, yo sa musique ndeko na ngai. Eloko sele zalaka. Voilà. Ba sondage yango anati. Ezana mutu oyo asala penza libala na yena peuple parce que yemo kwa zo mizo ake na za peuple wana. Awa tangu topesi mwana wa katana makulu. Topesi kama mbongo. Oyo ndeko na biso moko atindaki. Pour que ba se débrouiller. Tala ndenge tata ya mwana maya misu sa militaire. Ezo kitaye. Mwana wana za mwana kaye moko ya mobali. Babota bango 4. Bafi 3 moko ya mobali wana nde oyo akatana makolo. Mwana wana koma komela soki diamba soki nini. Le jour que je l'ai trouvé pour la première fois, je l'ai vu mis sur rouge, j'ai dit voilà. Akomi ko se droguer parce que azomona lokola za utilité pour la société. Maintenant azomona ayoke la kalisu babotité. On essaie de récupérer cet enfant. Je serai content parce que je lui ai parlé. Et je continuerai à lui parler. Azamwana nangata, ongana bota. Mais azamwana nanga en tant que mwana na biso nyonso ba congolais. Et pour faire ça, il faut kako kende na ekolo na yo. Oh papa. Sala bola mutango zana bomo e mukolo kokufa bakanisa yo.
tika kindoki wana. La politique, c'est l'art d'organiser une société. Il y a que Batunion, ça va se retrouver. La question de l'intérêt général, c'est ça. Mais vous allez rester toujours des problèmes, toujours qu'on soit en biloko bino bolukaka yango wana. Information à l'okut. Lobi bobi misi wana ke Jamal akufi. Na ebite soki bozwa kyango wapi. Hein? 10 000 hommes. Yope otinde linga ojo wana ke Jamal akufi. Information zui wapi. Akufi babombi. Juge, magistrat akufi azalaki kuna na inspection générale, balobite na procès à 100 jours. Bande kunanga. Boko banaka lokuta boy. Nene toko loba. Oh, Denise Akimi, quelque chose va se faire. Akimi bande ko ya président Sebele ba kimi problème ya jet ba ye awa. Bozana information, ya lokuta ngana ebité. Ngana ebité. Akokima qu'est-ce qui va se passer? Bobani kozongela makambo zaki kolali sabisote sous Kabila. Keba coup d'état. Ezoya d'ailleurs Kabila azali susute. Biloko na bino yango wana. Biloko na bino yango wana. Bobani yango lisusu. Et vous avez quand même les gens qui vous suivent. Oza quand même le mutu. Azo pesa yo crédit. Qui passe son temps vraiment ya kolanda. Yango ngana yo kaka kanda moko soki OK puiser na biloko wana oyeko tuna nga question. Bo éviter. Quand je parle ici, les émissions dans sala pour na ko prévenir bino. Na ko informer bino. Je ne dis pas que j'ai le monopole. Il y a information. Mais je l'ai dit nenge Thomas Lokondo, Henri Thomas Lokondo alobaki lobi na plénière. Alobi na DGO ya alobi que nous sommes les personnes les mieux informées. Quand je disais ça, un jour non, les mieux informés, c'est trop, ainsi de suite. Quand je dis aux gens, je suis parmi les personnes les mieux informées, je sais de quoi je parle. Bobandi wana, oh, parce que Bobandi, le mouvement wana bandi. Et vous entrez, bozo kende na batu, soit, mutazo lukamongo ya YouTube, nga YouTube afuta kangate, yango natali sakibino. Quand tout le monde a fui, le cercueil ozomo na bazocha, ya Rossi oyo koya kana ainsi de suite. C'est ma voiture qui est là. Maintenant, okoya kotunanga, koluka ko informer nga mutu nazo vivre l'élément. Nandi mayo zoloba. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Yango bande konanga na koloba. C'est le moment il y a que les valeurs puissent encercler la médiocrité. Il faut tout finir la médiocrité. Bamona image mususu ya ba Congolais. Ce n'est qu'avec ça que les gens nous respecteront. Ça ne sert à rien à koganga mba bitumba ezobima bitumba tango ezobima wana eza ba ndeko ba Congolais mususu en complicité na ba paya bazo sala yango yo pe makambo zo salela ka bango promotion yango na koloba mutu oyo azo sepela na liwa ya ndeko na ye Congolais aza différent na oyo azo boma ndeko na ye te bazandenge moko qui se ressemble s'assemble na oyo abomina oyo asepeli c'est-à-dire basala ki mo copie ya kikende ko boma. Voilà bande konanga masolona député ya mukolo alelo na bandi totelemi wana mais il faut ebaka pourquoi il crée la diversion mikolo nyonso o mukuna akufi o yakufi ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez dans tout ça? Qu'est-ce que vous voulez dans tout ça? Voilà bande konanga plus 243 998 311 332 masolona député ya mukolo mwalelo na bandi tozali kosuka nanu wana pona lelo samedi lobi dimanche lisusu tokobeta masolo to pesa bino ba détail ya ba makambo mususu na ebisi bino ke bitumba oyo ezoleka na muliro selon les informations notre possession il y a problème ya bois rouge et na minerai ya kuna na kakulo c'est ce que nous apprenons et oyo sala mais ce que je vous presse place yozali congolais n'attend pas que l'État vienne intervenir. Place yozana capacité à kosala. Ozana possibilité à kosungande kona. Olinyo somba nini avion. Opesango air nani. Air maboko makasi. Ata avion ango eza kelengi soki ozokota na batuti. Ata plage ango ezala kanelengi soki ozana batu.
eloko nyonso ezalaka elengi soki oza na bato misusu mais soki ozaka yo moko ntina te. Plus 243 998 311 332. Je sais que ma place dans le groupe WhatsApp est comme vraiment mouqué. Et comme vraiment mouqué parce que bah koti moi est belé. Le principe de notre groupe WhatsApp n'est pas diffuser n'importe quoi. Couper ça n'a pas idée. Comment nous pouvons nous compléter, ainsi de suite. En attendant que Mibe Kwangwe kote en application et que la volonté, il y a bah oyo bazana exécutif ezala malam oyo abiso ezakake. Bazo iba mbongo moto yeba katango bazo iba mais bazo coincer tala kindoki même na douane mikolo ya confinement olinga muto asala miracle nini abuka ba barrière asala ndenge nini ata soki he kindoki yango lia isa soki ndenge nini. Tu ne peux pas comprendre ça. Oje ko comprendre ngote botika la brancher soki ozana muke sungande kuna yo ndenge toko sili sabo lelo il faut tokende kotala bandeko na biso ba personne avec handicap mibale bokolanda image mais sinon toko pesa bino suite parce que Giovanni bakendaki kuna na hôpital na tozui suite te ya au docteur alobi pona protège. On essaie de faire ça. Banawana, je serai content quand je verrai Giovanni là toute joyeuse et Victoria. Et puis, Dieu merci, on doit redonner les sourires à ceux qui n'en ont pas. Merci. Tout le monde.